Mbote na bino batata ba mama bandeko balandi ya eteni na biso oyo toyaka ko telemela mabe ya makambo oyo eza koleka na kati ya société na biso. Matondo mingi na baye oyo bapesa biso chance wana to opportunité ya kolekaka na chaîne Vuvamu TV 2019 pona kotalisa bandeko kolamusa makanisi ya bandeko na makambo mabe oyo eza koleka na société mais ekoma nango pe lokola normal ekoma nango lokola mwa routine moko ya malamu kosalama. Na numéro ya lelo toyi kolobela bino likambo na génération boire et baiser. Boire et baiser. Moyen za lisusu te. Toza kokende wapi. Po oyo toyaka nango awa ko dénoncer, toza ko interpeller population, en même temps toza ko interpeller ba autorité nyonso. Pourquoi koka kozwa ba mikano ya makasi, mibeko oyo koluka et protéger surtout jeunesse. Pour jeunesse yango nde avenir ya lobi. Soki jeunesse wana ezokende kaka na foutu oyo na mabe oyo eza déjà na actualité, avenir toyebi te soki mboka ekozala ndenge nini, soki ekokoma fulu, soki ekokoma eloko nini, ekozala pasi makasi. Yango bomoni ngawa bino ndeko nkumu ngala na kaka kotelemela mai wana pe kolamusa bino po elongo totelema tolamusa baye oyo esengeli basala mibeko, baye oyo esengeli bazwa mikano po kimia ekota. Génération boire et baiser. Lelo jeunesse aza na makanisi mosusu te kaka milangwa na kosala bolingo. Ebele bakoloba misala eza na mboka te, makambo ya kosala eza te, boye na boye. Nga lelo na ko contredire bino, na ko yebisa bino eza lokuta, c'est faux, archi faux même. Jeune congolais, jeune africain ayebi koluka mbongo makasi na circonstance nyonso, surtout na RDC awa mbongo ezali na ndenge ya maseki te. Étranger akoyana lipapa na coupé malheureux, metango azobima bien costume, chaussures ya bien, jeep ya malamu, ndako ya malamu atongi na mboka na bango na oyo aye ko produire na Congo awa. Be comment Congolais aza ko s'en sortir te na mboka na ye. Boko akize bakonzi na makambu nyonso, me ngai lelo na boyi yango. Esika nga na ko akize bakonzi eza kaka moko, encadrement. Parce que mbongo eza koleka na maboko ya ba jeune congolais, basimbaka mbongo. Place mbongo wana nde ekendaka. Gouvernement faut acha barrière mbongo wana ekende lisuku na te po ezala orienté na makambo mosusu. Me bozala na Kinshasa wa na ba misuba mitia ba expert ya kofinga mboka na libanda. Bozala na Kinshasa, bozala pe na ba information ya Kinshasa. En passant nous ngako tsama parenthèse pour na ko interpeller Ndeko Bokecho. Oyebi yo na mikolego ya batu bakotala ba video na yo bakotia yango na catégorie moko na ba video oyo basai ba esobe ba mangobo basala. On sala des révolution te eza comédie. Donc batu bakotala tala comédien oyo azalaka na série wana. Nzoka na série yango yo saye komicha combattant soki révolutionnaire. Tata luka likambo ya kosala to kota na vrai sens ya combat. Kozala impoli eza combat te. Comment mutu mobimba chaque jour et nuit il faut finga kabatu. Ozo finga pe bato yo baleki yo na mayele, baleki yo na kosala makambu, baleki yo pe na kitoko. Moza wana kaka kofinga. Na defata maloba papo ya MLC a recadraka yo alobi oza egbeu. Mais jusqu'à quand kozala ka bolole wana. Ofinga kaka bato. Tango bato batala yo eza po baseka. Balongola mwa ba stress na comédie osalaka. Il faut le kotika. Luko bongwana. Tozongi na makambo na biso oyo tobanda koloba génération boire et baiser.
le jeune congolais akolamuka na tongo omoni penza ke alamuki abimi ake koluka lelo tout le monde baza na kata secteur informel bato nyonso baza bacoopérant mutu na mutu oyo aza chauffeur ake na kinchofa na ye chauffeur taxi bus akei oyo aza motard ake kosala kiwewa na ye oyo aza chargeur azobele na re matete ngaba matete ake kobelela oyo atambwisaka marchand ambulant ake kotambwisa babiloko na ye oyo asalaka soki serveur na ekala oyo asalaka soki nini porteur na libongo ake omoni ke mutu abose dur journée bako bose dur semaine azosimba mbongo toza na bajeune congolais bazosimba ba 200-300 000 francs congolais na mukolo oyo équivalent ya ba $200 par jour aosimba yango ya ye moko eza na taxe te eza na nini te donc nyonso ya ye à 100% azosimba par rapport à msusu bato msusu kuto baosala makambo na bapays msusu bataxe eza banini eza msusu mpo omona aza sans charge afutaka ndako te afutaka courant te afutaka mai te aza même na facilité ya kokangisa 1 million de francs na mokolo na nini na semaine oona moto azosimba plus de $500 même 1000 même 2000 bazali mais ezokende wapi batie na porte ya jeunesse wana masanga na bondumba autorisé na ndenge ya kosakana te yango nga nalobaka na RDC passe eza te mpo soki passe ezalaki façon bar terrasse baboîte de nuit banganda ezobotama jour et nuit mpe ezosala baplein elingaki esala bongo te parce que etondaka te na baétranger etondaka kaka na bakinois wana oyo soi-disant oyo baza na pasi oyo mikonzi banyekolaka bango kaka bakongolais wana nde batondisaka na este ya mboka kote oyo eyindaka makasi oyo toyebi biso nyonso cause ya guerre wana ezali bamultinationaux oyo bazoluka kopie mboka na biso nde bakreaka bafinansaka bagroupe armé wana mais eza na plus de 18 sortes ya bière oyo eza kuna po etia distraction na jeunesse oyo ezali kuna komo masanga ekoki kokoma eloko moko boye soki na niveau nini e baautorité bazozwa décision te nayebi te bino boza na bamboka oyo ya libanda boyebisa biso esika nini na télévision to télévision nationale publicité ya masanga elekaka donc na fréquence moko impossible na bamboka mosusu eza même interdit na mibeko publicité ya masanga eza interdit babar na banini eza réglementé mais biso awa 7 jours sur 7 24 heures sur 24 bar ezosala bato baomela catégorie nyonso ezokota biso toyebaki kala soda na teni akota na bar te mais lelo mona na bavandi mpe baofficier batondisi bamesa na basheri na bango bakomela supérieur d'officier okomona bana classe lelo ti même na bamilieu estudiantin na kati ya bauniversité kuna bangande koti omoni mpelaki baétudiant batondi bakomela cours mpe ezopesama na baauditoire masanga wana na makasa bakakolaka badefaka mbongo ezobima mbongo eza mal orienté ebongo ozwa baflat hotel na bakuzu ndenge ezobota lowa mayele mpo yango wana kaka bomeli na sheri bokei bomeli na sheri bokei kala te awa soki 2017 ou fin 2016 baotaka kokanga baétranger oyo bazwa kosala mpe bétise a makasi baotaka kokanga balibanais je crois basala usine soi-disant ya fabrication ya kisi na limité nzoka na kati ya usine wana bazofabrike so bawhisky bazododo oyo ezobebisa mitu ya bato je crois ministre Félix Kabange Numbi moto akendaka kodémantele bato wana mais lelo bawhisky wana eyali okomona kutu na camp militaire camp ya bapolisier bisika oyo kutu esengeli ke bango nde basere makambo wana makasi mais batandi bamilangi wana pene etandami ezotekama na baentrée du camp baoyo batambolaka bozoyeba makambo oyo nga ndeko na bino nazoloba
Mais finalement toujours kende wapi l'été face à mibeko na ye mesure prioritaire de ça raté o tokotonga soki eloko boye o tokosala boye mentalité ya batu soki ebongi te ata botongeli bango modernité ya ndenge nini bakobebisa modernité wana po toza na baexemple ebele. Stade de martyr eza modernité mais keno tala batoilette nango po peuple wana mental ayebi utilisation te ekoma foule comme babisika mosusu ndelo bokosala bakaniveau ya minene ata batie bac ya poubelle wana neti basérie ezalaki un peu bien organisé na makambo ya Union européenne tout ça mais bato bazobwaka kaka foule na terrasse parce que baza non sensibiliser sur yango te et l'état azotia effort moko te ke moto asali acte bongo bokangi bopesi punition oyo esengeli mpo mosusu ameka te. La police aza na ye wana coopérant bao baza na police ya circulation baza wana te mpona koveille sur circulation mais mpona kokanga bikangakanga tracasserie bapesaka bango mbongo. Misusu mpe oyo baza wana na basusi ati boye na boye patrouille na bango basalaka yango nde ba 19h 20h mpona kokende kotala soki fille na garçon batelemi na balabala baboteli bango mbongo baboteli bango batelefone mais aire oyo bacriminel bato mabe baoperaka na katikati ya butu après minuit wana bango bakotambola te balali bapongi bazo remplir na basusi ati et soki problème yali bobengi bango o toza nombre moke moyen to déplacer eza te tovandi kakawa tien l'état sala makasi zo la biso décision makambo ya masanga na bondumba oyo wenze boye bamibeko misusu ezalaka kala bamibeko ezalaka na mboka oyo soki lelo tokomi na bagénération ya baujana ye soki bambeyambeya ye soki bamakambo nini ye parce que zokende nango kaka boye baujana série moko namonaki général Kasongo atrakaki bango bakangi bango et après ekende nini baboîte mosusu oyo ezalaki soki sele misusu tomoni yango comme deyako fonctionner te mibeko ya makasi ifo ebima bamesure ya makasi ifo ebima mpona jeunesse oyo parce que soki lelo oyo botie nanu makambo babrasserie wana bamasanga wana nanu boréglemente yango botie yango nanu pembeni makambo bimelamela bilangwalangwa elongwe et surtout ke bato bazosala makambo wana plus bato efale batia ordre mingi soda bapolicier bango nde bateki bafournisseur numéro 1 ezala ya diamba kaka bango ezala ya bazozo dodo wana kaka bango ezala soki ya bagene wana kaka bango nde bafournisseur ya makasi tamsu civil akozala nango ateka bazokanga ye tracasserie mokomoni ezobima ya libongo ya major eleki 200 bidon ekoti na société euti équateur eye na masuwa omoni pendake un colonel ase présente na libongo na camion monene bacharge babidon ekei ye azozwa mbongo na ye mais jeunesse te faut tosauve jeunesse wana soki tolingi mpena mboka oyo ezala malamu eza baautorute te eza baimmeuble te eza soki banini te mais jeunesse wana oyo kozwa relève lobi soki toépargne bango na bimelamela wana aza nango accès te bondumba wana eza te facilement jeune oyo abose dur journée mobimba abose dur semaine mobimba azwi mbongo na ye facilement koki kooriente makanisi na makambo mosusu bofacilité bango bacrédit na makambo mosusu ya bafond d'avance avancé boye azwi soki terrain asali boye azwi soki eloko boye omonake moto wana kosinvestir facilement na vie na ye nanu ya kibomoto mais lelo eza bongo te lelo réalité oyo ezali mawa triste réalité ya jeunesse ezosimba mbongo mais ezokende panza yango na bar mpe ezomonake esali exploit
yaya ndenge tobetaki carton bamonaki milangi batondisi mpena na mesa mpena emonanake baza soki bato motoba 6 personnes mais bameli soki combien de casier mais ye wana lobi akoya kofinga bakonza mboka akoluka akompare mboka na biso soki na France soki na États-Unis soki na nini bajeune ya kuna mpe bango mpe bavivaka bongo bango mpe bazali bapapa masanga omona mpena moto aleki pembeni na yo olobi oyo basukoli ye na tono ya masanga to nini solo ya masanga jeune kinois jeune congolais aza tu na parfum mosu abimisaka te moto apesi yo mbote mpenza alobi na yo bonjour me oki parfum ya masanga oyo ebimi oki mawa mingi wana ezalaki oyo toye kointerpele na journée ya lelo bandeko na ngai tozala mayele tofungola miso baparent bozala baparent ya kombo te bozala mpe baparent responsable ya koyeba kodresse bana na bino mais décision nyonso eza plus l'état bino bato bokoti na législation ya tour oyo tolingi makambo bafrançais milayi kuna te bino bapapa Molière bandeko Eliezer banani nani oyo bokoti kuna tolingi bafrançais milayi kuna te o peuple azo comprendre te boluka bo revoir makambo wana badeba na bino mpe lekaka mpe na minoko ya mboka ebotala bamakambo ezodima lokwa makambo ya mike me yango nde makambo ya minene oyo esimbi baréalité mpe bapleo ya société nyonso bokende otala no makambo ya masanga wana malamu na bondumba wana bosalela yango baprojet de loi bobunda eleka eza te soki ole macro de nini ole boye de boye oyo impact nango na petit peuple eza te mais soki boréglementer secteur ya masanga wana boréglementer secteur ya bondumba lelo bato bakomi kosinvestir kaka atongi hotel atongi kuzu mpo ayebi ke kindumba eyali bato bakolekaleka bapassage wana okotisa mbongo me moto akoraisonne te ke atonga soki nini aluka asala soki ezine eloko nini aluka asala soki nini en tout cas ndenge kaka kutu ndeko ndombela alobaka etando eza ngonga bosouffrir tosuka wana remerciement toujours na équipe technique na ngai tata kwako na tata Simba oyo basimbaki caméra pe directeur technique na biso ingénieur Lozadio pas oublier directeur des programmes na biso tata Ndombele nde ngai kumungala na tiki bino wana kimia ya bakoko ezala na bino tokutani na mbala ezali koya matondo mingi